Unakele kote? Unapa kundungu? Asono mandongo? Kongo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santu. Likambo oyo ya mandombe ezali lisusu ya sika te na biso. Pamba te bilaka ya batata. Maloba ya papa Mfumandongo, papa Dengue Ndakuntima. Alobi ete soki moko na biso azali lisusu te elakisi te toke kobongisa. Kobongisa na bango tozali komona yango na malembe. Ebandaki na papa Mfumambanza, papa de Alunga na Kiangani. Tango écriture oyo ebimi nge alobi likambo tobanda koluka yango ndenge tolandi ba discours ndenge epesami awa. Donc likambo nyonso tata Nzambe po ete ezwa nzela ekobandaka na écriture. Mibeko oyo tozali kotanga na école biblique to ya Moïse ekomamaka na écriture nini papa umba ozali pe na pembeni yao? Papa mibeko zomi ekomamaki na écriture ya ye moko tata Nzambe. Lokola écriture mandombe popase soki totali kuna na mukanda mibale ya Moïse chapitre 31 verset 18 kuna balobi ete mibeko oyo zomi wana ekomamaki na misapi ya ye moko tata Nzambe, na écriture ya ye moko tata Nzambe. Écriture nini wana papa tolo mandombe papa? Bongo Bible tango wayekota koma yango bandaki na monoko nini? Ebandaki na monoko ya grec. Ezalaki monoko ya bayuda kasi basembuli yango na monoko ya grec. Ya bayuda monoko nini wana? Monoko ya hébreu. Ebelewo? Ngeta papa. Biso pe ebandi na mandombe? Ngeta papa. Bongo nde bakotraduire yango soki na français soki na nini? Ngeta papa. Mandombe oye! Yango tata mokonzi ya bule papa Simoki Mbamchanga alobi ete toyekola mandombe. Pamba te makambo nyonso ebandaka na invention. Papa wabeladi oyo écriture oyo ezalaki fondé na ye moko te, mais ekitelaka ye ndenge toyebi ete ekitelaka ye na mboka Lumweno esika totie centre oyo topesi na bandeko ya Équateur. Soki tokosalaka ndenge wana kotia bacentre bisika nyonso likambo ezalaki mpona milembo wana ekoka kobosana te. Yango tala lelo oyo pe ndenge totie centre wana episango na bana Équateur, nzela pe oyo ya passion ya papa Simoki Mbangu ekolekela kaka wana. Donc mabongisi ya tata Molimo Santu yango toza koloba ntango nyonso eke ndenge papa Simoki Mbangu Kiangani alobi ete makambo nyonso ezongi na zero. Donc ntango azongisi biso na zero elobi ete abandi kolakisa biso komatisa biso malembe. Eza boye te malembe na malembe. Kasi ndenge azomatisa biso malembe tosala te ke okomi na mwa mapapu lokola mwana ndeke soki bapli misi ebimi na yo ngo mingi akolinga susu te mama entraîne ye na ye moko akei na ye. Biso tozala ndenge wana te, ndenge aza kopusa biso malamu tolanda ndenge aza kotinda biso. Esika wana nde papa Mfumandongo papa Dengue Ndakuntima alobaki ete tolanda bango aveuglement. Soki totie baphilosophie oyo tozoyekola na kelasi likambo soki papa alobi biso toke kofilosophe yango
na ndenge ya mabe ekomi na biso mpasi na yango oyo nde ndenge bolobeli yango na kati na mandombe ete ntwa mpuku ya ntukula kongi. Donc na Kikongo oyo mpuku, donc mpuku oyo ndaku te oyo zamba oyo baliaka wana mpona oyoka elengi nango mpenza makasi banda nanu na motu nango le yango vie soki ekoti nango pilipili bati yango na fufu oyo moto wana ntango okoma na misuni ai wala de oyo nde ebandeli mutu bongo ntango tokokoma na esika wana 3/4 eyaka te maso kaka na botosi yango topesi félicitation na bandeko na biso ndenge tozwi babrevet na écriture mandombe mais tosala teke te awa tozwi babrevet tobanda korepete yango te. Faut toujours na biso moko korepete po ete ebunga te yango topesi bino félicitation na mokolo ya lelo toyamba bango na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo tosilisi bokombo tata mwana mpe molimo santo amen.